Mama. Asili makasi. Asili makasi. Asili makasi. Asili makasi. Asili makasi. C'est bon, pardon, c'est bon. La main s'il te plaît, chef, s'il te plaît. On connaît que la famille est émotionnée. La ligne vraiment va filmer la carte. Donc vous pouvez comprendre. C'est comme ça. Donc voilà. Dans la direct, dans la résidence, il y a Mimi Chikeva. Donc comprenez. Voilà. Mama
Chica. Mama, tika na Mungu hiyo. Mama
Mama tikana pokoyo. Mabana. Mabana. Gamani nakaye. Gamani nakaye. Mama. Mikjeke. Mikjeke nakaye. Gamani nakaye. Mama. Selon l'information que tu as, on peut te sur place que tu as ça. Mon qu'on a biso na Congo ya maman Mimi Chikeva, on va tout bailler bien maman présidente Saba Warrior. Tout tout dans Élysée Bokota. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Maman a belli, problème en ozaki nini o comment c'est-il le na liwa? Merci Mimi pour la parole. Pour les gens de la bisonyoso. Napesi ka nzambe merci. Sœur abelaki, abanda obela. Bazongaki mo bien. Ayo kobela lisusu. Lobi kaka nde bayebisi biso ki ayoki motu pasi bakei na hôpital sœur akufi. Yango moni biso nyonso toza awa na matete epai ya mama Loki. Malade à 18 ans. Je suis vraiment matin. Abeli, azongi, abeli. Aye kozonga lisusu ya suka yango. Ndenge lobi babi azoyoka motu pasi bakene na hôpital mbala moko cancer tiki biso. Akufi na hôpital ni? Ngai babenga na tongo na hôpital oyo bakendeki na butu na ba 2 heures du matin nga nazali. OK. Yango moni toyebi so nyonso tozwa information. Mais Bokota, Mimi Chikeva, tant on le biga pas maman Leki. Parce que belebe ba loba matanga mingi za awate mingi lemba. Est-ce que l'Europe c'est bon nini alobani par rapport à matanga? Soki balobi tozalaka na famille kota papa kota mama. Soki kota papa ya balobi ke biso tozala koto. Kote pe mama ba biso tozala kote mosusu biso toza baleki tozotalela bango. Na lembe za kote ya mama, kote ya matete za kota papa. Relation on a Mimi Chikeva qui nini? C'est ma sœur. Relation na na sœur, on a bon marché. Mingi na komisa wenge musika maison mère. Nayaka na boutique ya sœur tema ki toba to musique to kangami na sœur azo biso baleki na ye to koma identité ya Chikeva. Mototo ayebi ke lycée Bokota za pipe leki ya Chikeva. Yango moni na bolingo na ye ana biso lelo pe tozawa to kadala na bandeko. Une petite question, si je peux rajouter mon ami, est-ce que avant la mort, il y a maman Mimi Chikeva, il y avait aussi des rancines, peut-être dans la réseau? Il y a des réseaux, il y a sentiment, il y a des faire moko bien makasi ya biso nyonso asangisaka bato ozala fazer ozala salite ozala ndenge nini neti nga naza ndeko nete mela koma ndeko ya Chikeva bato ebele bayebi nga se famille Chikeva bakeci ota bapoto Chikeva naza so na complexe moko te nazala nango etaki ye alongola biso complexe wana me tosengaka nzambe na mawa na ye le but matanga eza na lemba famille na nyonso na poto babi bembeza na lemba place oyo ya kolela yaza mona matete bon matete ah siko référence eza famille tata na ye balele place kolela pa famille d'accord donc un mot par rapport à Mimi Chikeva un mot par rapport à Mimi Chikeva donc souvenir les amis
Dans la Bruxelles même. Dans la Bruxelles. Ok, tout ça on a. Comme ça, on va La Loukou, la Sima, juste référence à ma station. Ma station super. Encore les arts, les kings ou bien les alibans. Non, encore les arts, les arts. Fier la king. Merci. Simplicité, yes, la volonté. Polygo, moi, ça me va, voilà, moi, ça, la volonté, ça fait. On s'en a vous souhaitez. Quand on te remet la tôle, ça fait la raille. Ah, ça fait. Papa, moi qui est la terre. Tout est validé. Ah, ça fait. 나고지 아빠 시고 대 이혼이 쓰고 어찌니 어찌는가 Film ici, on a la touche. Chef, les coffres. Super, super.
Maman Michikeva, Maman Michikeva, aza maman na biso ya mouvement invictime, aza maman na biso ya quartier, aza maman na biso. Bon, ye azalaki copine na nga, maman, sœur na nga, azalaki nyonso mpo na ngai. C'est une maman pour moi vraiment, parce que po asali mpo na ngai ezalaki mingi, ya mingi tellement beaucoup. So naye kolela ye parce que nayebi ki est Mimi Chikeva. So naye vraiment kolela ye nayebi oyo ki est Mimi Chikeva. Donc maman na ngai. Maman azalaki malade na ba séjour na kina azalaki malade bien azalaki na ya mouvement bien azalaki comment santé na ye déjà malade santé déjà bandai déjà pour déranger. C'est crise nga pe na ye baite nga aza ya olala nde na ye babengi nga na 6 heures yasmine toza place boye michek asala crise banda lobi na butu toza na hôpital awa na 51 asala crise banda lobi na butu asala crise banda lobi na butu lobi na 2 heures du matin asala déjà crise banda lobi na 2 heures du matin bamemi na mama ye mote tobimi bakena ye na ngalema badezaka na biso te nde bakeni 51 à partir 51 le temps baréanime déjà tofai na ye mais tokoloba eloko nini bomi eza ni crise kaka wana bien awomelaki na malade asali nango ba mort desina nyokoma non abeleli te tension kaka. Voilà, une petite question. L'on est sali que non, azalaki na 51 mais corps neza na Kankokolo. Corps na eza na Kankokolo parce que mobali na ye docteur atraitaka ye azalaki kuna donc balandaki médecin na ye. Ok. balandi médecin na ye r balandi médecin nde azalaki wana sur place na ndenge ayosa crise wana bameki koréanime na façon nyonso déjà kofaki parti ya lobi na ba 2 heures 3 heures déjà akataki ma question moko nangi natuna Mimi Chikeva toyebi aza mwana poto ntango aremarkaki maladi nde baannonsaki ye pourquoi pas arapiditaki azonga na mboko azalaka mpona basoin approprié par rapport ya santé na ye. Mimi Chikeva aza mwana poto mais azali na poto longtemps maladie na ye bandaki tension na ye bacrise na ye babilo na ye andobele bandaki déjà parti poto ayaki otala famille ayotala famille warrior na ye ayotala bana na ye mosusu mpe tu vois biso neti biso toza bana na ye era ye maladie ye okotele awa mais matanga lelo balobi toye na famille partie familiale mais mingi balobi mpe nini bato mosusu baza na lemba mpasi azalaki toyebi te siko matanga eza na matite mosusu lemba to te classement tokozwa comment non wana famille nano evandi te famille nde moto badeside donc là je ne sais pas basouvenir nini ya malamu souvenir ya malamu eza ebele vraiment souvenir ya malamu eza nano so awuti poto ere awuti poto ayelinga biloko bilamba conseil non oyo bandi opesanga eza déjà souvenir moko makasi parce que asilikaka te soki asiliki minute asituki na ekanda abengi osubo bandi osolola mama mo malamu boboto gentil avec tout le monde marche asuka tosala na bawario
yango tokendaki marche na biso ya le 10 na le 11 nayebi te so bomona ye babanderole partout Mimi Chikeva asali banderole na ye Mimi Chikeva soutien Fally Ipupa stade de Martyrs le 10 le 11 tozalai na ye Mimi Chikeva bando okoka te nazwi voiture nayebi se te yo oza ma présidente soki elongi na ye ezomonana eza très important nde totelemi na ye ti njili tomarche na michek tomarche na ye vraiment oui aza na ye en forme mais malgré nzoto na ye bande nango kodérange mais tomarche alobi naomarche lelo mpona aigle nga o mobali o nani okopekisanga Fally te Fally aza ya nga tomarche na ye malgré voiture eza boyi na ye naotambola voiture te Yasmine naotambola makolo okende malembe ti toyokóma na bapascal tozwi taxi amati toyi nayebi se te michek omarche mingi futa okotala mutuka opema abisava Yasmine nayebi se michek namoni kini marché nasombelo bapomme talaka ndo marché vo ozongisa te énergie nasombeli pomme mai tokoti toye ti stade de Martyrs totourne na bawario tosala loyenga mabe michek azoseka abi nalingaka nde boye tosala loyenge na Martyrs ya osakana te tozwi babanderole tokanga bafoto nayebi te so bomona yenga alata ekilote ya pembe na polo ya vie nanga Robin Ngolo. Mais Yasmine, question. Depuis que Fally Ipupa aza na mboka te, aza na Congo ya ngambu, est-ce que nouvelle wana bapesi yango déjà toyemuka découvrir yango pe déjà yebi wana aza ya ye wana aza mutu na ye donc parmi biso nyonso to bato toyeba nouvelle Fally mosu aza moto ya liboso déjà yebaki yango koleka biso nyonso Fally aza moto ya liboso déjà yeba ye nouvelle donc na nyonso totiki kaka nzambe ye moko ayebi mpo ani azwi ye mokano na ye kokisama nzambe ye moko ayebi eza nzela na biso nyonso comme ça tokosolola biso tozali awa tokutani ensemble po non tokoki ça marche Makamezali minene Chikevakeye mame Chikevakeye Simina lelande nini yana ngai Chike mi check Nami ni check Ya Otali banante Otali bandite Mimi nabotamana nalela boye te Mimi Mimi okomisinga bilobela Mimi Mimi namukako pardon Chike nafukama pardon Mimi namuka yaya pardon Yaya Chekira ngai Chike namuka pardon nafukami yaya Choka pana mawa Mimi
na bengi oyebisinga mbabu nasotulisanga yaya yana obenga mpona otalo yaya okomisinga kilo mimi naozonga lobi mimi abaye nazata mutambongo nasomba biye mususu nzambe lalala mimi naki bakasi mimi nga naozonga lobi mimi bikosalinga boye po anini mimi nalela boye te ta nayoka kutu soni te mimi nga nazala muta soni mimi naotala ta kutu batu te mimi pardon mimi namuka pardon yaya mimi na ngai mimi pardon mimi namuka yana okoka te avanda alela na ya avanda abeti biso ya minene na Kinshasa Chica. Mama tika na buku yo. Mama na. Gamani na kaye. Mama. Mikjeke kaye. Gamani na kaye. Mama. selon information tozwi opeta komi sur place ke toyiti kobongisa moko na biso na kombo ya mama Mimi Chikeva oyo bato tout bayebi ye mama présidente ya bawarrior toyini totuna na Élisée Bokota. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Mama abeli problème yango ezalaki nini oyo ekomisi eti lelo na liwa? Merci Mimi pour la parole. Eza nzela ya biso nyonso napesika nzambe merci. Sere abelaki abanda obela bazongaki mwa bien ayo kobela lisusu lobi kaka nde bayebisi biso ke ayoki motu mpasi bakei na hôpitali sere akofi yango moni biso nyonso toza awa na matete epai ya mama Leki malade yango 18 ans ozwi vraiment mata mingi ozwi mata abeli azongi aye kozonga lisusu ya suka yango ndenge elobi babi azoyoka motu mpasi bakene na hôpitali mbala moko kanser atiki biso akufi na hôpital nini? ngai babenga na ntongo na hôpital oyo bakendeki nde na motu na ba 2 heures du matin nga nazali yango moni toyebi biso nyonso tozwa information. Mais Bokota, Mimi Chikeva ntango olobiki apa mama Leki bato ebele mpe bakoloba matanga mingi eza awa te mingi lemba est-ce que lokopesa bango nano nini balobani par rapport ya matanga? Soki balobi tozalaka na famille kota papa kota mama soki kota papa balobi ke biso tozala kote mpe mama babi biso toza kote mosusu biso toza baleki tozotalela bango na lemba eza kote ya mama kote ya matete eza kota papa. Relation na Mimi Chikeva ezalaki ndenge nini? C'est ma sœur, relation na nga na sœur nga nazala na bon marché mingi nakomisa wenge musika maison mère nayaka na boutique ya sœur te maki toya bato muziki tokangami na sœur azwa biso baleki na ye tokoma identité ya Chikeva moto to ayebi ke Élisée Bokota aza pipe leki ya Chikeva yango moni na bolingo na ye wana biso lelo mpe tozawa tokabelana na bandeko.
Une petite question, si je peux rajouter, mon ami. Est-ce qu'avant la mort, il y a maman Mimi Chikiva, il y avait aussi des rancunes, peut-être, dans le réseau? Bato réseau batuka ya sentiment leza mutaranki te ser moko bien makasi alingaka biso nyonso asangisaka bato ozala fazer ozala salite ozala ndenge nini neti nga naza ndeko nete me nakoma ndeko ya Tikeva bato ebele bayebi nga se famille Tikeva baketi uta bapoto Tikeva naza so na complexe moko te nazala nango etaki ye alongola biso complexe wana me toosengaka nzambe nga mawa ngai Yo ba mema e ba yam kwanga akata atani yam kwanga to lingana TV ale mane yo peut-être problématique C'est ça, travail, papa. Thank you.